Bonjour mesdames et messieurs. Awa tozana ndaku ya papa Joseph tozomona ba projet na biso donc après supervision ya libanda nde toyo koya esika ona esika ya papa Joseph nde siko to kopesa biso mo éclaircissement po tozomona kaka bon biso oza ba profane tokoyeba te mais ye moko di domaine pene koza malamu mingi à s'expliquer po pesa biso ba avantage ba désavantage nini toko sala vraiment. Bonjour papa Joseph. Bonjour. Tomoni awa na kati ya ferme no ya basoso awa toyebi ke nini ememio awa epe outi wapi pe projet toyiko apportele biso nini vraiment mwa liloba mpona bana Congo. Toza na ferme oyo ya entreprise Mukanzo eza na siège social eza na Bukavu wana na Sud Kivu. Tobandaki tozalaki bajeune eza bajeune développeur donc bajeune entrepreneur. Sikoyo topanzani bamosusu bakenda Lubumbashi bamosusu baza na Nord Kivu bamosusu baza na Ituri. Natindaki bango motu na axe na ye adévelopper axe wana. Sikoyo nga en tant que DG ya entreprise en tant que représentant ya bakamarade nanga naye kokutana na centre ville awa na Kishasa. Sikoyo tomoni deja baresultat ya 3 semaines deja ezokota na 4e semaine ya poulet de chair. Objectif na biso eza promouvoir production locale. Biso vraiment na mboka na biso RDC tomesali na biloko ya libanda. Ko ba jeune toza na musala te tozobunda na puto tozwa musala eza te. Donc toye kokwea na activité oyo ya kobokola banyama. Biso toza na de élevage oyo tozosala basoso tozosala pe bangulu. Sikoyo nyonso mpona yango mon cher yo oza di domaine otangeli yango to oyekoli ezalaki système ya apprentissage ou comment? Oui, après diplôme de licence biso toza na bacours ebele ya zootechnie toza na bacours ebele ya domaine oyo toye koapprofondir. Après approfondissement tosali formation ebele donc à l'étranger. Et après toye kosala makambo wana ana mboka na biso. Ok, vraiment ndeko Joseph awa eza 40e place na oyo déjà osali oyo eza ke non tozomona déjà biloko ya boye. J'espère que na batemps oyo traversé cours na yo osali to pe betide na osali à propos ya makambo oyo et aboutir déjà quelque part. Donc awa eza 40e place na yo oyo ozosala déjà mpona biloko. Activité ya kobokola basoso na bandaki depuis 2012. Donc 11 ans d'expérience. Wana nazalaki déjà na école des humanités. Wana après papa azolakisanga ke il faut kobokola na bandaki na baso na balapin. Après balapin nasalaki ngulu oyo tobengaka kobai. Après bangulu naye kokota sikoyo na bapport la caution. Ok. Est-ce que na niveau oza nango okoki mpe kosala te mo école moko te osunga bana Congo parce que tozomona ke bana Congo vraiment ebele basimbi bamachete ebele basimbi banini parfois ya manque ya biloko moko mais tokosunga mpe bana Congo parce que c'est pour la vie eza mpona hasard te. Donc oza wana capable pe mpona kosala te école d'information moko boye to apprentissage moko bana mpe bayeba eloko ekoki koaboutir lobi esunga venir na bango. Problème ya mboka na biso tout est possible. Tout est possible, mais problème eza nini biso jeunesse toza na appui te. Tala ndenge nga na bandi nazobunda pour que na mata mais vraiment moi eza te. Organiser formation. Bien sûr, naza coach na domaine ya agro-pastoral vraiment naza coach. Naza na ba jeune ebele déjà babandi bango pe bazosala misala bango ya basoso. Bon, na oyo tozwaki groupe biso nyonso ya entreprise Mukanzo bango nyonso bakomi déjà bien formé na domaine oyo. Donc koyoka ke tokoki kosala
soki nasali oyo c'est pas dire que nga naza patron ou bien naza motu moko aza na makasi te, mais tosali oyo pour que todemontre ke toza na possibilité. Nga na bandi na soso oyo moke namoni ke bomoni ke eza moke, mais tozo approfondir, tozotala ndenge ya kobooster bomoni eza ndako, mais bien sûr bientôt peut-être kozala la construction. Mais ce que olobi ke il faut construction okobanda mokolo nini mboka eza mabe parce que bato balingi te bayo oyo baza na moyen na bamoyen na bango balingi te kofungama, donc c'est ça.